Seke. Patron? Seke. Eza patron na yo te. Eza ngai bola. Limbisa ngai papa bola. Namona ki malamu te? Tala, kitisela ngai alonge courant likolo ya kesi wana eza pembe. Keba eza branché. Nini wana? Seke. Olingaki penzo odindisa alonge ya courant na bassin ya mai. Yo lingi oboma biso to nini? Limbisa ngai bola. Miso ozotungisa ngai. Nazomona malamu te. Nini? Ozomona malamu te? Pe ozoya kosala musala. Oyebi te ke miso ezali bomoy. Oza penza na chance lisungi ya malamu ezali pona yo. Lisungi ya malamu? Yango wana. Centre de santé à la carte. Elengeli na mokolo ya le 30 avril 2022. Campagne ya consultation ya ofele pona maladi nyonso ya miso. Campagne ya consultation ya ofele pona maladi nyonso ya miso. Consultation kaka tende kozala ya ofele. Bakopesa pe ba lunette na bakisi pona miso. Tika oloba boy. Kasi tokosala ndenge nini? Esengeli komisa avant le 30 avril 2022. Okofuta kaka 10 000 francs congolais ya pamba. Nini? Kaka na 10 000 francs congolais ya pamba? Consultation na ba lunette na bakisi ya ofele pona kobikisa miso na ngai. Okay wapi? Na kei kuna. Yo yebi kuna? Okanisi nini? Santé à la carte ezali na Monga Fula na route bypass kaka na arrêt chambre froide avenue Nokenyo numéro 2 quartier Eradi. Kasi zelanga ko? Papa, maman, pona maladi na yo nyonso ya misu, boya kokomisa kombo kaka na 10 000 francs congolais ya pamba. Na centre de santé à la carte, pe ozwa consultation, ba lunette ya misu na bakisi. Komona ezali bomo.